kwa boye bana mike balali ngai na okoka kutu kotelema te biloko nyonso bamemi tala eloko natikali nango nasengi bango seku naza koko na bino bokuti komona nzoto na nga te kina kaka bamoni yango baza na bilakili moko mabe tala nga nakomi ndako nakimi ndako naza mpe na mwana te bana nyonso bakufa natikala bokanga moko mwa mbongo esungaka ngai awa baye nyonso babuki naza bo nakomi fazer makolo nazokoko kotelema te ndenge basalaki nga mpo nakomi na nga mokolo nabosana makambo wana banda kala sikoyo bana wana bayo kofungula ngai moye natambola eza te otala nga nakokwa boye bana mike bayo komatila nga mbote bandiam DGDTV mafuta sika ezali nga wa bino la grande dame nzambe apambolela ngai bino kande tomisana koloba to lisusu bandeko na basango kande tomisana koya na basango mpe kopesa conseil par rapport ya mokili oyo na makambo ekoleka les amis epesi pasi mpe mawa nayebi ete bato ebele bamona image oyo ça fait déjà quelques jours esali na toile et personnellement alobaki en tout cas nakoleka boye te sanke naya tosolola moke tolobela yango bandeko epesi pasi epesi vraiment pasi bakulu na baviole koko ya 3e âge s'il vous plaît komona mama oyo elle doit avoir dans les 70 ans plus ou moins amokolo aza vraiment koko elle a plus de 65 ans amokolo bandeko nayebi te nazozanga même maloba les amis depuis un temps phénomène kuluna plus tozolamuka ezoko s'empirer na mboka ya Congo précisément na Kinshasa et bazosala ba dégâts ya grave ce sont eux qui font la loi il y a même de ce coin ou encore secteur là oyo ke police to pe policier ebangaka nango kokota police abangaka ne kokoma nayebi te o mboka ya ndenge nini bandeko likambo bakulu na soki balukeli yango solution te nayebi te les amis tobetana lisolo ya koko oyo tobetana lisolo ya koko oyo bongo tozonga tolobela likambo bakuluna kande bouti koyoka na introduction tokotiela bino lisusu ye na suka bandeko koko oyo bakuluna baye bakotelie ayebisi bango naza koko na bino bosanga mabe te ayebisi bango bokomona nzoto na nga te quand même naza koko epa na bino on dirait etali bango te baviole koko bino boyebi bakuluna bazalaka toujours ebele baviole après avoir koviole koko babotoli mbongo na ye oyo bandosala nango mombongo koko ana bana azala abota bana ka mibale bana ngo bakufa ana famille te ana mutu te adebrouillera vie na ye moko mwa mike na ye mwa kwange monani ale na mwa mbongo na mombongo na ye asalaka me bakulu na baye babotoli ye mbongo wana babeti ye baviole et eza te viole peut-être nde bozoyokela yango kaka oke baye babise na sexuellement mpo esuki wana non et affectaki ye makasi à tel point que elle avait du mal elle a même du mal jusqu'à présent ya kosala bamouvement andokoka ata kotelema te selon explication na ye andokoka ata kotambola te kofungola makolo pasi donc toyebi bakulu na babata bimelamela bamelaki babiloko na bango bakoka komela e baye kosilisela posa na nzoto ya koko s'il vous plaît déjà baza ebele plus biloko bamelaki koko aza koko ya mokolo imaginez les dégâts imaginez la suite bandeko epesi pasi pe mawa les amis mama oyo atikali maboko pamba bino bato bolandaka biso soki bokoki kosunga koko oyo to pe mama koko ekozala malamu mingi
Et vous pouvez m'appeler na routine de bino numéro ya ndeko moko oyo akende kosala émission na ye na Kinshasa nalandaki yango na chaîne na ye. J'ai son numéro. Bandeko boza intéressé bosunga koko nzamba kopambola bino boko benganga ba numéro na ngeza affiché na ba vidéo na ngai et presque belé presque nyonso ba vidéo ya moko o nasali ba montage te nde ba numéro ezate. Donc so bo contacter ngai na otinda bino numéro ya ndeko moko oyo akende kosala émission na ye et contribution na bino ekokoma bakofilme yango et tokotiela bino yango mpo bomona. Aosenga lisungi ana makoki te ana famille te ana mwana te bakuluna batiki ye par terre bandeko koko ya bato ntango mosusu nzambe apesaki esu mwa 10 ans likolo komona ye azomonana aza nzoto makasi aza na ye bien aza sava koloba sava mais eloko bakuluna bakesala eza mpo baboma ye avant baabrege ye vie bandeko so tokozongisa sourire epai ya mama koko ne fils qu'avec un petit rien et osala malamu mingi e ozala esengo mpe nzambe ozanga te kopambola bandeko na ngai epesi vraimen pasi mpe mawa esali pasi makasi. Et depuis un certain temps je disais bakuluna les kuluna font la loi, les kuluna font la loi na mboka Congo surtout na Kinshasa wana. Gouvernement apparemment c'est comme si likambo bakuluna oyo bandeko bondimela ngai bazozwa na bango yango au sérieux penza trop te. Les amis, croyez-moi, ba résolution eza ebele ba mesure eza ebele ata soki aussi la na mokolo moko te mais ba mesure eza ebele pona osilisa kuluna na Kinshasa. Période ya tata oyo Kanyama opération Likofi bandeko bakuluna et maîtrisera bakuluna parce que so bazwi babomi yo ezaki penza Kanyama blague te so bakutani no na epaka surtout en pleine opération on te tire dessus et puis bake boire on apporte à lopango na bino. C'est ce qui s'est passé. Yango bakuluna se maîtrisera période wana et il paraîtrait bato soki soi-disant droit de l'homme bapekisaki bango balobaki na bango ke bana droit koboma bakuluna te parce que baza bato ils ont droit à la vie. OK, d'accord. Siko ils ont droit à la vie bango bakuluna mais bango baboma ba vie bazo ote ba vie ya ba individu mosusu ya bato mosusu do bato bango baboma ba bato te bana droit ya vie te parce que bakuluna baboma et puis bazo banga te voire même bazo boma na ba policier baboma na bango entre bango babitumba combien to moni ya bakuluna na ba réseaux sociaux na ba WhatsApp. Malheureusement ba vidéo ya somo YouTube acceptaka te. YouTube a kokaba bilo somo te. Moi j'ai eu à voir ba vidéo surtout na ba fin année na ba décembre ba vidéo mo ba tindela nga inbox musu na koka aussi sa otala te. Bandeko nanga boyoka somo na boyoka somo te bitumba ya ba machette bana mibali ba bunda mais film à guerre film ekosati tiens mususu ba papa ye ba beti machette na mukongo ekoti ekeko sidon ekotaki tellement que ba entra ezomonana afungwami na mukongo me bomona biloko nyonso ezala na kati ya libumu ya bokotala te alalika na mabele wana alalika wana bato bazalaki zingazinga bazopesa no kobouge te ezalaka bongo soki bato bazoya kozwa yo soki ambulance soki eloko ni mwa mobali wana nayebi te soki abika malgré bandaki koloba bazopema aotala nga bi Seigneur Jésus eza pasi eza mawa. Récemment il y a pas longtemps bautaki ko plus ou moins un mois passé na ozwa vidéo mwa mobali mo bagressaki babotoli ye moto baeventre ye donc biloko tout ya kati emonana na bafoi banini mais aotala nandimi te garçon nabikaki na Afrika ngo ndenge ezalaka nango déjà nanu bavandi na ye na ndako wana azosimba so babilo yango libumu babiso kosimba te bandeko nde tutoto bazolela parce que libumu bandeko bafungoli ondire soso biloko nyonso ya kati ezomonana
motema ndenge ezobeta bozomona nde biloko donc c'est compliqué potana na ebite je sais pas moi mobali wana na ndimi tabikaki je sais pas nzambe miraculeusement peut-être mais bokotala te bandeko nanga somo sikoyo bato aboye na banda koloba gouvernement congolais bandeko bazozwa bango likambo bakulu na oyo sérieux te tellement politicien congolais asesusiaka na libumu na ye na famille na ye neti bango bavandaka na bagombe bavandaka na bamakampagne bavandaka babisika wana bakulune ezalaka nango te e s'en fout toyebi yango bamakambo yango toyebi bandakala ezalaka ndenge wana politicien congolais avivaka mpo na ye na famille na ye baotinda bana bango na bapoto bakotanga baekola bien na baekola bien ye moko soko abeli aokezwa traitement na Europe donc il s'en fout ya makambo ya Kinshasa ya Congo ye l'essentiel azozwa mbongo na ye imagine mboka ezokufa mboka ezotekama mais congolais ye moko aza complice na barebele to bato bazolinga babotola mboka imagine ye l'essentiel ye azozwa mbongo na ye siko aoya kose soucie na yo ya makambo nini etali ye ya ovivre na sécurité kuluna oya na ndako nini na ndenge nini to bana na ye bakolanda bango na bakuluna na ndenge nini etali bango te eza mawa c'est vraiment triste et regrettable bandeko basolution mpona bakuluna eza ebele mwana oyo babetaki masasi epai ya Sadam policier Sadam tomona bavideo etambolaki petit soki ya 22 ans wana mwana moke soki ya 21 ans oyo en fait bango tomona bavideo babetaki masasi na lokolo bakendaki mpo bakeboma moto siko policier bomona abetaki masasi ye nde moto ayaki mpo baya kosala intervention epai ya ndeko wana en fait abengaki la police non na danger tala nde bapolicier baye c'est comme ça bamekaki kosécurize mpona kokimisa ye le petit neti ya moto ya makasi yango bomonaki aza kosebisa machete agrimace policier nde bomona policier abetaka ye masasi na lokolo wana akokima te ekota na lopango le garçon na minute aza wapi akoma invalide bino bokanza kosimba so machete akobanda na ndenge nini parce que aza lokolo moko ekenda lokolo babeta ye masasi ta bakende ye na hôpital nana ngo soigner kuluna nana kosimba ye c'est comme ça lokolo epolaki nde baye koampute yango bakataki lokolo wana ane kose retrouve na bandundu tomonaki na nini na baimage ya le mag news awa tellement babandeki kolukisa ye malgré ake bandundu malgré babete masasi lokolo bakataki mais bakende quand même kozwa ye kuna bon certainement nde lokolo bakati na ndimi te batie na boloko nde baya kozongisa na Kinshasa na yebi te apparemment azali moto akokangama mais je sais pas so esukelaki ndenge nini par exemple bino bakanisi so bopesi communiqué ke bakuluna nyonso désormais bazwi yo bakati yo lokolo kuluna esila na Congo te ekosila malgré bilo yango bamelaka na bamvutuma na bango na lokuta ekosila eke bamoni mpenza ke bazokata baninga mpenza makolo kuluna esila sikoyo so bakati yo lokolo atako oza le plus fort yango oza maître ya Bruce Lee okesa kuluna ndeni na lokolo moko to na loboko moko okesa yango ndeni donc nde baza na soki leloko bakomi kaka kokata bakuluna makolo to maboko kuluna esila na Congo bandeko bondimelanga na Kinshasa inane eza ebele kuluna ekosila les amis bakomini neti makala bato bavandaka bazalaka su te récemment nango tomona na video moko bato bazokima bato baodéménager bisika mpe baokende donc parce que les gens ont peur pour leur vie de baviva bama moko insupportable bato basundoli bamapangu na makala wana mapangu ekoma vide babalabala ekoma kimia likolo ya bakuluna récemment nauta komona mwana mwasi moko azoexplike ya pas de semaine alobi biso outi kodéménager bauti koaménager au fait bakoti na makala bisika bato bazokima bango baye kokota certainement bazalaki vraiment informé bien te imagine abi tozalaka boye omona ozolamba kidibo oyebi libanga place outa te pa nzungu biloko nyonso na mabele
abi de fois ko peta muso masasi. Donc compliqué. Bon so babandi babitumba wana bato baza moi bien alobi ba bana ba mapango ya clôturer et puis ba clôturer bien. De biso toza na bandako ezaka polele boye donc tobanga na biso kaka. Tobanga kaka parce que ko indelo n'importe quand. O mboka nde nini. O mboka ya ndenge nini. Il s'en fout hein. Bakulu na ande bazana bakanga bango batika bango bakanga bango batika bango. Et punition comme telle pour na bango ezalaka nango te. Ezalaka nango te. So bakangi ye bako bomba ye wana pendant peut-être moins 2-3 jours après batiki na bango. Bino bokanti penza ya ndengo na bakotika kuluna. Combien de fois tout le monde a ba policier on a même na ba reportage a oroka elongi eza ya sikate. Tokanga to lemba. Siko elo nyezo sala ke batongo bokanga bazongela. Mais eza parce que elo amalonga bosala bango eza te. C'est tout à fait normal bazongela. So ba policier bakangi bakuluna na baki kotika bango bisika oyo bakina kotika bango. Misu basala penza ba yoma ba crime ya mabe. Ok non akokende même makala. Bizarrement boka après un mois babengi ba policier quelque part no eyinda ke boroya boy même bilongi. Eza pasi eza mawa nyonso pasi nyonso nzala nyonso ba misale ezate. Bambongo to koyoka ba monter ba détournement. Bambongo ya ba 100 jours wana ko créer combien d'emplois? Et créer combien d'emplois? Pona kopesa babana na misala. Mindele batonga ba immeuble pamba na sima na ndaku na nga ba immeuble mo uti kosila. Misusu baza kotonga immeuble moko soki ya 12 niveaux. Na ebite combien ya ba appartement na kati je sais pas. Des fois c'est moins de 1 million de livres sterling hein. Oui hein. To mona ngo ba tiaka ba komaka nyonso ba dépense tout. Tellement mundele atongaka ndaku beton te soki brique nde biso to salaka ba morceau mususu ba kotia ba soki ba biloko nini so ba nini juste pour équilibre ezala fondement nde ezalaka ba kotia ba ciment na ba beton na so ba biloko nini mais na likolo ba mélange ka oka immeuble moko même pas 1 million oka 800 000 dépense ba salaki nyonso misusu soki ebele 1 million mais bino boko yoka ba monter ba 50 millions ya ba détournement. Combien d'immeubles? Combien de emplois pour créer? Combien d'orphelinats pour tonga? On a plus de 30 000 enfants de la rue. Na Congo Kinshasa na mike ba mineurs na balabala. Ba ko subir ba atrocité ba viol. Congo africain na habité hein. Ouf. Na habité solution pour l'Afrique ou encore pour le Congo. Faut l'homme noir renouveler l'intelligence parce que yana ba mamususu nzamba okitara jamais na likolo akiti na se biso mo mitu il faut sala et a passé ce qu'on a ba mambo nyonso bandeko si y a pas l'amour et ça le maté si y a pas l'amour parce que mutu o ako se soucier na mutu na peuple na petit peuple na ba pauvre yaka mutu ana bolingo na motema mutu ana bolingo te ana tante yango omoni ba konti to kozwana bakambi to kozwana tant que bazala ba chrétien te. Quand je dis chrétien, je parle des vrais chrétiens, OK? Parce que une personne qui a vraiment Jésus-Christ a muto tondisami na bolingo na motema. Tant que bazala ba na nzambe te. Eza pas si yeso kozonga Afrique kozana ka ndenge za ba ne obondimela ngai. Babylone neti baboy ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Babylone neti baboy. Baki violé koko moi ba 3e âge. Koko moi mokolo azanga famille adebuyaka vie na ye moko bakuluna et kuluna eboti pourquoi pas nzala mboka souffrance misala ezalaka te oka mwana 6 classe azwi mwa diplôme na ye meka ngubo mama oteka na coin mwa bénéfice wana azozela ba esomba fufu soki loso ye pa ya kotia maboko kaka wana misala ezalaka te. Et vous croyez que les jeunes gens, tant qu'ils se réunir ou encore entre bango bako kutana bako eza po basola nini? Eza po basala nini?
façon mosusu bango bamoni peut-être ya koluka moyen de vivre eza ya kosala babilo bazosala ya komelaka bamimelamela. Donc c'est compliqué, hein. C'est vraiment, les amis, ça fait très mal. À chaque fois na lobela ba makambo, je fais toujours l'appel à la diaspora. La force de l'Afrique, c'est l'Europe, hein, ou encore la diaspora, je dirais. Yaya, force à Congo, hein, ils ont la diaspora. Diaspora, mtoye nourrir Congo. Bato bazazana bandeko na bapoto, o basunga bandeko na bango chaque mois mikolo nyonso, air nyonso. Mindele bayebi makambo yo. Ba western ninyo banginda ndene kasi ba africain biso to ningindisa bango na bambongo to sala ba mvua wana ti. Bandeko na ko interpeller vraiment diaspora pe congolais nyonso. To sangisa ba idée to simba loboko na loboko, c'est possible. Croyez-moi. To zalaka désespéré te. To tchaka négativité liboso te. Po sino te so bolobi ou encore to lobi to zela kaka. Gouvernement ebongisa mboka ti yeso kozonga Kongo ezaka ndenge eza wana. Toka pasi wana ya bandeko na biso ba inonsa ba onyokwama wana ba mérité te basali eloko te po basibir ba makambo oyo. On peut faire quelque chose, on peut apporter un changement na bandenge moko boy, c'est possible. Toko sunga mboka wana, toko s'organiser, to créer makambo osala eza ebele. Il y a pas mal d'organisations oyo koko salema kaka pona kosunga bandeko na biso balongwa na pasi. Bondimela ngai, tant qu'on le fera pas, ozala pasi. Ozala pasi bandeko na ngai, ozala pasi. Ah, que le Seigneur nous aide. Les amis, c'était ça. Je crois, quant à moi, na moni mnomba la sima, bonne chose à vous. Merci. Kwa boye bana mike balali ngai na okoka kutu kotelema te biloko nyonso bamemi tala eloko natikali na ngoma nasengi bango secours naza koko na bino bokuti komona nzoto na nga te kina kaka bamoni yango baza na bilakili moko mabe tala nga nakomi ndako nakimi ndako naza pe na mwana te bana nyonso bakufa natikala bokanga moko mwa mbongo esungaka ngai awa baye nyonso babuki naza bona komi fazer makolo nazokoko kotelema te ndenge basalaki nga mpo nakomi na nga mokolo nabosana makambo wana badakala sikoyo bana wana bayo kofungola ngai moye natambola eza te otala nga nakokwa boye bana mike bayo komatila nga